Rafi na sala vidéo alakisa bana yo tala ngote na nzela Grèce aleki na bana na bord wana mupepe wana o bakatsaka nango pesi $300 olongwe tiriki oke Grèce muta kumba yango ayebana ngati bapesi bino ka boussole soki bokobunga bobunga so akati ezaka bongo te ezaka bongo bakoti bino na bord wana bapesi bino boussole muta kumba yango ayebana ngati oh mère yo nde mema omemi oyekola peka wana obanda peka wana so yakatisa bongo na bana sala vidéo nzambe na bolingo okotisi nga poto nakomi na bana na ngai siko ezaka nini ezaka émotion te ata kuti mokofia asalaki vidéo bongo est ce que yo Rafi ndakala oyo kutu okomi ata na nzaka ya mwana ya Koffi Olomide te parce que mwana Koffi Olomide atraitaka na Rihanna boye aza parmi bato baza na maison ya Rihanna siko yo Rafi ntuma mofi mwa mompono batalatala yo boyo kasi mompono ezaka nini mompono mosusu ezaka na ndako te. Bonjour, bonsoir partout dans le monde. Ce n'est pas Air Boroland de la vidéo et Michel Bolingami. Vraiment, il est à la métisse noire, vous s'abonner massivement Nouska TV, Babi Nouska TV, actualité qui toko. Ah, to Hollanda, on a marre, on t'a l'humeur depuis Londres. Yaye Moko Maradona, Miss Motemaya. Nanouche a Miss Bozala vraiment ébélé parce que le long de Bébazi Bébé héroïne na ma cassière Renata Miss Motema Pavis Mboma pourquoi pas Naye Moko vraiment maman Bibichi Tumbula Babi Mokonza ba mama de famille Tumbula ma salutation na bino yango maman azo simba ba chroniqueuse parce qu'il y a toujours pemene peneka ya banana ya basi maman Bibichi Tumbula l'autre sur la actualité nyo surtout balobina mo mbali moka tout mon compte d'artiste comédien pourquoi pas ya ba chroniqueur yé vraiment ça aussi ma bébé bino na filmo ngabinga ki grand frère propre préféré gérer coberteur cette bête ma solo ya ba actualité ko finga ne komi trop na monde na biso oyo ba analyse lokuta donc mutso la pour ça finga yo a finga si ça komi ki analyse to solo la ngoma mbetel pe artiste comédien mbetel ba musicien qu'est-ce qui se passe le lo oyo ni ne zo ça la bongo et puis pourquoi bongo grand frère moto bonsoir. Bonsoir Laetitia Kouya, bonsoir na ndeko nyonso ba landaka biso na chaîne oyo parce que eza parler nanga Jerry Kobetox na bango yeyo desa et de la presse mobala litutu ya Mbomanazolo beauté ya deuxième république de ba beauté to tikela ba Matika Songo mon papa ba beauté to tikela ba Mike Lokamba ba beauté to tikela ba Adam Selozolo ngasi ko beauté ya deuxième république nazawa en tout cas ngala lingaka lo ba vérité. Donc, je préfère mieux mourir dans ma vérité que dans malaria. Donc, na question réponse. Merci Laetitia Mbala balobi mosa pembe likolo boya zelo pourquoi pas Natania Ngoy. Grand merci à Yemoko moi je ya pembe depuis Londres begonia munyampala na Mike du Tutala. Na grand condoléance na ngai un grand artiste et musicien Koffi Olomide au bon auto perdre maman na ça fait déjà quelques jours passés déjà na habité Eroku tout ça déjà bazo ko enterrer maman mes condoléances la famille biologique na mes condoléances na famille tout ya artiste musicien au bon ba Koffi pourquoi pas artiste comédien parce que zali kamu etali artiste na habité mo pour na matanga oui Koffi Olomide à chaque fois dans le baraza grand frère ya maman nanga. Donc atinda pena maman nanga pena boye ma petit o kapinga mado somelo mo vredi somelo ngelo mo Thomson mo na kwenko donc nga muta pesa nga guya Koffi Olomide c'est ma mère kapinga ololo moi ça bota biso na mobali moko seti bana adekona te nga lo baka ebele to lo bana be internet ça ozo finga leti ya mo boya mukolo finga maman nanga OK mère na biso aza maman mon ponoté abota biso na papa moko seti bana. Donc maman nanga donc pire petit à mon pao donc na lingua parce que nga na botami na lingua na keti wana donc vous comprendre donc venanga mon pao et bi que et ça va passer nga ba chaque fois maman aza numéro 10 maman za 9 et papa za 9 plutôt donc si ba betera championnat wana soki 9 na 10 bazate en tout cas équipe otambola bien donc ko perdre maman ils a vraiment et puis cause la orphelin équipe para acheter
bana mususu ba comprendre orphelin eza nani orphelin mokolo bongo seke na nchika ke nani tourisme donc orphelin ezala écoute la kikoko za orphelin okolelaka mama na yo soko raisonner tala ba mère babundela biso bitumba butuna ya moya donc mama mine ngomoni yana et puis Koffi Olomide eza le seul musicien oyo na tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi na président na biso Honoré Kabila Laurent Désiré Kabila nani Raïs ayebi ke mama ya Koffi c'est mama mi donc Congo mo matebi ke mama Koffi mama mi donc asa le seul musicien ya exposa kombo ya mama na ye nenga pe na exposa na landaka lokolo ne mama na nga mama kapinga ololo o na ebisaka ya chaque fois que zala yo donc ils a pas si minko perdre maman donc nzambe na bolingo visiter. Voilà, merci beaucoup Jockey Converteur. C'est na habité matanga ya mama mi ekomi actualité pour na basusu matanga mama mi ekomi fête pour na basusu na habité ce qu'on a qui vidéo ya collègue de konabiso Rafin Tumba. Bonga Rafin Tumba collègue nanga. Pena Rafin Tumba collègue nanga. Ah. Mazisa. Est-ce que Rafin a rosa collègue nanga? Mais musala yo za chroniquer Chroniquer za ya wapi? Na kina. Ah, na kini wapi? Côté ni. Na TV na bango suka na maya matete. TV na bango suka na maya matete. Na kasangulu ute ko marate. Parce amoni moyete aye na internet, parce que oye na internet o rejoindre biso. Mais oye ko finga ko leka na biso. Yango ndeko mo auto lo badenema at bino bato télé clair. Bo envier internet. Bon no finga biso batebe internet wana, wene balobaka no. Muta internet wana. Loko bazo biso bana mbwa, tozana tina te. Aye. Siko baye bakomi kofinga koleka biso. Rafin Tumba ngai so ba chepe na so ba kontanga na za collègue Rafin Tumba. Balongola. Olobani papa ba dur na ena matanga makambo lobe pour na des grands mopao pour na mama mi. Sorcellerie. Mon sorcellerie est conscient. Ezara bongo. Comment yo mwana mwasi mobo osa vidéo olobaki Koffi azolela bongo kolela na vidéo te. Eza na dash mona munoko moko na biso balobaka ngaza muluba balobaka buku anchima bupendanga na mapuku donc likako azofinga muninga netela ekuna misu ekota OK ye moko pe misu ekota Rafin na sala vidéo alakisa bana yo tala ngote na nzela Grèce aleki na bana na boro na mupepe wana o bakatsaka nango pesi $300 olongwe tiriki ke Grèce mutakumba ngo ayebana ngati ba pesi bino ka busol soki bobunga bobunga so akati ezaka bongo bakoti bino na bord wana bapesi bino busol mutu akumba ngo ayebana te oh mère yo nde mema omemi oye kola peka wana kobanda peka wana so yakatisa bongo na bana sala video nzambe na bolingo okotisi nga poto nakomi na bana na ngai siko ezaka nini ezaka émotion te siko o mopa wa sali na video asa bosa mboka aolela ayebike mama kutu mususu bato ba olela boke filmer boya bi ke caméra eza wana ami ko lela pena ko lela leaks pourquoi ko lo basko atako tu mukolo azaka na torte atako tu Koffi sala ki vidéo bon est-ce que yo Rafin ndakala oyo kutu ko metana nzaka ya mwana ya Koffi Olomide te parce que mwana Koffi Olomide a traité na Rihanna boy aza parmi bato baza na maison Rihanna siko yo Rafin tu mamo fi moi mon pono ba tala yo boyo kasi mon pono ezakani mon pono muso ezaka na ndako te bana ndako ebele nde ozomona mwa baza bana mon pono esaseleka oyo baka pris na ye do barafine babongo batalatala okebena na orkestra ya Fabregas boy kobana na maître ya porte tina mutangongi batalatala yo est-ce que ozo se compare se moquer na Koffi Olomide epe olobake mama mi akomi na misisa bongo olele makasi bongo sens que mon toi comme bangé matame ko ya ka mino balela kayete po nini boye ko ko détailler bongo ke matame ko ya mino mnoko ezati ezaki ndoki nyoso to nezaka nini iya ya internet en via ka Karine Mokonzi mais oui azwana kombo la baronne ce qui la vraie baronne ce qui la baronne des baronnes soit suka wapi ya noka obike mwana na anobetse batu ba kwa zoka bila tu ba mbongo na ba plateau banota na émission na na Africa TV ayami musicien bo akitse yo na mona za nzala zwa 200 anaka bila tu ba mbongo na émission mais kenanzela mai nzela tiriki ye mo kalingaki
pasi soki azalaki vrai baron ndenge alobaka mais fala voyager na nzela baninga bakendaka na first class ake na avion na njili awa oke Turquie après mibenga la baron eza omoni bato ebele tosimba na bino bamicro boye bato ebele tosimba micro bakanga bao bakindoki na bomwana leti barafine tumba délivrance ne pasteur a déplacé qui appelle les koti atikali kindoki bongo pour on manquer mutu lokwa Koffi Olomide papa mama Koffi Olomide sa légende après Taboulé Rochero c'est Koffi Olomide na Congo Koffi na banze mususu ko boswani na mobali mutu akosimba bino za te boki ka nzembu na ye ezongisi bino bolingo etei bino Hier, Rafine Toumalobi qui est tourné une vidéo, il y a le bon parce que Koffi Olomide na maman bazwa qui temps ça fait 3 ans 4 ans ba zakabini ba Maletisa, ce qui y a maman na yo to tonton na biso ninga zazo coiffer na salon. A so na maman na yeti. Est-ce que ça problème na ngai na lo bango na TV? C'est pas important. Pour te comment compte na ba via batu bo yo moni ki ndoke eli soute so ki ndoke za. O senti pena ke mutu akomo lia mutu pa pamba po anini. O kota makamba batu bikota kota. So maman Koffi na maman mi na Koffi Olomide ba no so la te ya biye nini. Est-ce que tali pe presse? Koffi na maman ni ba so la te anniversaire maman ni utoleka art. Si to lo ba na vidéo Mikolo ngana lo baki le parole s'envole les vidéos restent. Ba auto bimi sa vidéo Koffi a kabila maman ni ba pana maputa. Omoni ngote. Ça fait combien des années? O ya lobi que ça fait combien des années ba so na maman ni. Omoni ke alo ba makambo a ebité. Donc musu ba lobi ki Rafine Toumbatia comité na point ya kosimba les grands mopa bon c'est qu'ils en a ba yebana ni te lo baka ke Koffi tandaki na mbeto damsonaki ye. Et puis Koffi pe ba gune ya ba Rafine te. Yo ba guna. Ngai ba gwa mon pao. Na ba gwa vienanga. Baguna yeza ba meralia. Mais Rafine pas moi ce qui toko. Moi ce qui toko avec meralia. Tu sais na alidor. Tayana moi si muso so taleboni afula mota konité na bumwana. Les discernes na biso uto boka kala mingi ta. Mbala ser mo uto boka. Yeti mbala. So tali on afula mota konité na bumwana. Nous omona ke moi si azobima moi si. Parce que ba Rafine on a baza ba mpono moko boye ba fille mo boye facile. Vous comprenez? Ba fille mo facile. Okelo bana mopao o bayebana kana nini. Donc vous comprenez? Donc eza ba ngamba na te moni ngai pona ngai. Rafine Toumba oluka base. Maga wanga nyango pona tali vidéo mo boya lobi o. Yo kisinjora yo ozo répondre ngai. Est-ce que ngana sala kana bino ba jewa na boke sa ba jena bino na batu na bino bosko ya salizani. Koffi a moninga nete na sina on internet ngako na sina lo baga muta ofinga Koffi a mona ngaka iloni mabe on répondre mais fingi pe kisinzora te kisinzora za problème te kisinzora pas za munoko na ofinga ye mais nga so ofinga Koffi nga lo baga so ofinga musicien na ofinga yo comment ba chroniquer to comment kana ba idée ofinga ba musicien ba sala bisoni donc on va ndika bona tongo mo boye chroniqueur zo la muki bando finga musicien et puis deuxième vidéo sur na kati ya douche ne suit et abandi le yozo landa ye wana ko to sala ya bien asala vidéo mo zo finga nani maître Yuri batu ba yebi asala ngona wapi na kata salle de bain et pas la ça batu pour mona kaza fille sans tabou Rafine Toumba za fille sans tabou mais oui alaxa vidéo pena bo alaxa mupende ne boye na mai ninga zo sokola po ni pas luka gaz mutakanga ke kacha sa kenda Karine Mokonzi bisote ko faire muninga nete Koffi aza bossa mboka ngana lo bango na ko permettre tes chroniqueurs afinga chroniqueurs afinga musiciens na biso ce sont nos patrimoine national lelo lingala so tambola à travers Afrique eza banani eza ba député ba le ba mbonga papa mba eza ba musiciens Fali Poupa faire gola ba Fabricaz ba Werason mais comment non na monate ivoirien mo ba telemi chroniqueuse mo ivoirien afté ma zo finga musicien na bango c'est toujours nous ba congolais. Non, mon atesika ba finga Davido na chroniqueuse to chroniqueur moko. Peut-être ba mona ke so baza na pota fini musicien ba okanga ete bo sale mabete za la bongo tout. Obi ke Jomo ba auto nommé na France. Ministre à justice na France. Obi ka za masa Koffi Olomide. Nazo apprendre yo. Mundele na ba auto nommé wana. Omoni ba photo te bat ta Koffi za ta ngana isa bino be bat mususo balo. Omoni yango ngana ba Congo fallait za États-Unis. Omoni États-Unis mère Laetitia. Yo za na $100,000. Barozo melanga na rose na ko yate so na $10,000 na ko yate. Les États-Unis za bongo.
jamais kokuta na Jet Li, jamais kokuta Michael Jackson na boîte bokuta ni bosangani o manqué. Et na États-Unis za bongo te na Congo ko sombalanga. Donc mutu mwana $10 azo boudé mutu ara ba $100,000 mais ba continue bar moko. Congo te ba rafi tumba ba sa ndoki. Voilà, merci beaucoup. Tu continuer car tu aussi ma actualité nyos on est qui bongo droit de réponse pour na Rafine Tomato et parce qu'on a ngamba fatuka yembe moto zo pena makasi. Il paraît que fatuka yembe afundi bande konae na parquet. Blandi mafuta chi ka afundi ba na parquet bate li comme nezo s'est passé comme tina niveau ya parquet bozanga ki koyo kanisa bango to zaki ka izana ka toujours kaka ba les onzi nde to mesana YouTube so to yoki to memi to za vraiment vrai afundi. Ritia Emba atali wape eza solution ya ba bela mbula zomi ko kabwana pe eza pe solution ya libalo eza matata na bitumba oma ba bilomi so to mona na mokili gera fondi le tisa kuya po le tisa kuya fondi gérer po anité bilomi susu il faut enseigner biso ngana bien to ke na pena ninga normal Fatou Kayembe a répondu ka lobi basi ya poto oyo pourquoi lelo obike lelo ça fait très mal hein. Et comme lelo fille moya théâtre fille moi chroniqueuse à Bali soka Bali bokomo zela ba retomber bima ba vidéo bima monite mobali nekuta la libanda mobali nekuta Bali na aventure talatina mwana Marie Misa mo ba manquer ba ke kolobo Manix Tibuka bala 4 basi baba YouTube église na ebisio nazo luka numéro ya monsieur Google akangana to pe mana mwa muke donc ekomi ko bangisa mabale sala na Congo donc fille oyo ayebana to tonto ayebana ko bala lisute Fatou Kayembe répondaki ki basi ya poto o wapi basi ya poto ba mama youtubers oyo azwaka ta kolambela mobile te ye alobaka na poto mobile travaillaka moi ça travaillaka mais azozwa ta kosala direct na poto direct basi ya poto nso bakomosaka direct téléphone kaka boye na vidéo basi ya poto visibilité era kolambela mibale ezalaka te kibo congolais bo tiango wapi so tali basi lokwa ba mama dongoma motema ya fioti ngoma alambela ka vena biso fioti ngoma asukoela ke bilamba alors bakate ko ya ke kaonga bena ke kaona naza fatigué jamais mais aujourd'hui basi lokwa ba essayer de Panama na yane mso mukolo elonge eza kwa nyao ba maquiller wana maquillage zo sointer za na Canada on a Canada to kana mutu moko sena bisa nyima kwa kala nakotanga komone ero te ngai autorité morale natanga komone ero pe na maliti so tangisa obebisa mission otangisa koma mutu wana ngana lobi kaka ki ser na biso mukolo le longelo kwa nyao ba maquiller wana donc bango bazo ba comédie na problème ceux qui comédie sali likam dernièrement Pierrot outi ko doté ah au moni problème ba lukeli Pierrot oh ba lukeli sous problème ba lukeli ke problème oh donc biso to kobi do biso to ko bala raté tokobala ngai omoni nga mutu akomekana oya ngai tala baluba balobaka njingu mbusha bizina mbani shala na kosala émission mutakala wala ko kepsa ba ko na ko kebiso bena mutakala taka siko mutakala kane na mbala ntoto mikebu to kana biso bilo na biso bien o komona pena etolo mo obikebo et puis na ko envoûter na laquelle o mabe vino mobimba mutu komeka bongo c'est pas bien lelo diano wana baleza mwana muke azu mobile na azala mabe azala ndumba azala la rapa batu na poto e ya bino nini na ebite poto ngwe biso to rotonga makasi po misale zate na Congo poto rotonga makasi boye po anini misale za na poto ebele kotonga ke bele makasi bo oke kayu oye kotonga lisusu tala musa makasi bongo siko Fatou Kayembe alobeli basio ba mama youtubers mais papi pourquoi ka Fatou Kayembe mutasa droit de réponse te kasi parce que azape na souci ande konaye nga na yebisa ko chaque fois naza chaque Congo ba artiste comédien na bundaka pona bango nga artiste comédien soko meki na artiste comédien to kobeba po anini eza musalo yo to pona to koki kondimate yo mona ba musicien bateka na bango lokwa biso ba comédien bo lilo comédien komi ser mo kaza na poto APC actualité APC $50 nyo sona po anini po ba koteka western on peut qui parate na mutu azwi 10 na mutu azwi nini biso to zaka papier wana Bien tout aussi. Pas mon gars influence na papier wana ka boy. Mais monter zo mona na te. Siko ba ko biko futa bino ba mbongo po bo fingisa bandeko na bino, c'est pas bien. Ngai soki Fatou Kayembe afundi bato, moi je suis d'accord na Fatou Kayembe. Mais so bimise mutema mabe. Kaka ndenge na loba je suis Moïse Mbiye, je suis Mukuna, je suis Rythme Samu. Je suis Elise Saloumou, je suis Fatou Kayembe. Et puis osoka komonini Kayembe. Mashiu wa mumenu makila minu mususu baboka musuba mela keba
Et ça sens te. Bo vandi kaka bo ndeko na bino pa lobi vérité. Ale bino siko bozu vérité bo maskango bo côté la batu moko boy. Oh bino boy bilongité. Fatou ka ba sa poto e. Fatou ka mafinga ene bino te. Afinga ba mama YouTubers. Balinga lambela bibai na bango te. Basala ka ba émission internet. Okenda otanga ta ifasiki te mais na poto comme journaliste. Bango batali boso otanga ifasiki te. Ya tanga ifasiki wa. Let's essayer de pas na matanga ifasiki wa. Alors ça t'était pas ping pong. Oh mais oui. Mais oui, alors ça t'était pas ping pong. Il y a moi si mususu wana azaka Amazon. Ah ouais. Oui ba Amazon. Ya moi si parce que bazaki misatu baza excès de panama baza mi sobe mi de la Taylor baza anima kwa kala. Taylor ero otanga nga komone yene mobile ne soki ba auto dans le bagou ma mobile nete. Mobile ne zoba moi ya kinya muta buzoba boy. Au moins utala ne ba osangana. Essayer de panama. Mida soki la Taylor. Na ya moi si. Basanga quel dio. Basi moko ya mompono, basali ki mompono na Kishasa et simbi bake poto bake baksango su ya makasi basu ba client makasi. Ale bakomi kuna bakomi ba journaliste. Okatenga kuna ngana iso ya moi ça zaki Amazon. Nakin. Serveuse eza musala bien oui, mais musala na ye asayela ngo est-ce que ça la ngona poto? Akoma journaliste. Donc makambo ba famille ba tunyo sa koma otcha na internet. Mais aza makasi na kolata ba des griffes. Moi moi la ta ba des griffes koto Gabana, koto Yoji. Publicité, héros. Na ba drogue na otanda na mbeto na zo sa la publicité ya mama bata uta na ngo soki tirki wa. Obi bilo musu fo soso la maleti ça. OK na poto na 2007 tilo lo na mukanda te. Azana mukanda après venir que caractère bi mission déjà do la. Na pesa des devoirs. Nga pesa des devoirs. Na pesa des devoirs ala saka assurance maladie. Na kin mais na bi mama poto ala assurance maladie na ba na pesa cadeau. Asa en assurance maladie à travers un papier de service. Pour te parler exception pour te na poto na mito soza mukanda te au travail na papier de service. Kenda poto te mamba poto. Na makamwa na kasi na kinwat. Papier de service baso mango $150 na Canada. Au ça nango un mois. Sko abeta katolo ba pesa nga permis o. Munde la pesa mutu permis to ça na mukanda te parce que autant la moyen de transport. Akra ki sene babano ba ibi makambute. Donc essayer de Panama. Osa na direct moi na zolela osa na wale mo sa direct ta ko lambela mobile ezate ka ta ko finga bat na internet yango na mobile ngo pe ya yoto yeba rete asaka mobile na biso congolais okaka mais comme sakanga fatu ka emaza muninga na yete ya kokate yete te obika luka problème na groupe ping pong na lo bango na prochaine émission. Suko likamo komi moto kopela entre fatu ko emena bandi ko na biso awa eza nini ezaki fatu ko emena ba sapoto e komi fatu ko emena ba pelité bandi ko na biso basali mabe fatu ko emba fundi bango il faut to benga il faut appeler les chats par son nom ba fundi bango suko makambo e 4 eza nini bino boki ko finga mutu fatu ko emba lobi basi ya poto est-ce que tangi kombo ya mutu suko bino boki tanga kombo fatu ko emba na TVD. Ma Laetitia, mon temps fingo Laetitia. Asuka na Laetitia tabakisi kuya. Oyiba kuya boni bana simano. To mon temps finga nga gérer bakisi kamiende. Oyiba kamiende boni bana na simana nga. Siko eko matsa bango mafuta. Ata yo boyo bit limisa bango baba ndeko nga mengo asiliki. Non baba bi titre émission ngeza police des stars. Za suki star mo kwa. Star mo sali mabe ba okay bakanyo na mabe na ba lobe. Bango banani. Interpol. Oye kanga ko etika nga malere tilelo. Eko isanga. Bango ba combien Interpol? Wale za babuzo ba to sa na internet ko luka kaka omoni bo keneka ko simba so ba mama chibola na ba église na bino ngiringiri wana bo amvutaka basa poto batina nombo on va ino calme ki oko ba no finga ba na internet na pesa ka ba conseil moi j'ai 9 ans à l'internet mon papa c'est Matika Songo elonga ba bébé les seuls chroniqueurs nga na chance na kuta moi mobile mto sa succès na internet bango ba mvutima ba kuta ba basa ba succès na internet yango ba so ba mvutima wana mais ti lelo na kota ta société. Je pèse mes mots. Ngana ebi o, ngana ebi neni ako finga mutu na fingi yo e matiso mafuta ofu nanga metoke na parquet ozangi kombo. Siko bino bo otanga ba kombo bitanga tanga otanga mutu batazana na famille na ye. Fatu ka maza muninga na ba. Surtout que bien fatu ka na internet na télévision na théâtre ça na lingwele. Asa parmi bato basali kombo. Vous comprenez? Siko yo ke et puis yo bino bande kona maboke. Ba sala kombo. Ba ngombe bo sala kombo et puis bo sala kana ye. Ole bo kotela ye, bo bani siko kotela bata poto.
batapoto mpo batindela bino ba $50. parce que bandeko na biso ebele mpe baza na poto oyebike ngai ya mwasi atinda bato apesa moto mo $50 apiége ngai géri yaka na victoire oyeke banga bapiége nga bakanganga ozo bato ya maboke c'est toujours bato ya maboke so olandeli bien mosala bango eza maboke te mosusu joueur mosusu charpentier mosusu menuisier baye bakotaka tosangana c'est pas bien batika biloko wana mais ngai loko ekomi na justice parce que depuis des procédure ezaka basenga pardon basengi pardon puis basigner retirer plainte wana montant wana parquet général héros l'état des droits obeza pas moins de $500 siko rentrer pas bana héros bana siko ko liba bozana bango 3 obota ko lega tata mokonzi ekolo siko rosani donc basibir biloko bongo fait corriger biso obota ko lega tata mokonzi ekolo bonga ti lona ngana dara de bana na ngaya demi tu na ngana opota na bango Aïcha Bampele dit que j'ai sali à passer auto sali c'est basing na bango pardon style na pardon bo singa pardon limbisa biso pardon sengi pardon mais boke na parquet bo futa caution wana muta pesaki même que pardon pe la net ekitisa ka na ninga ekitsa wana raison pardon kitisa ba mono mama na yuma yo moni ti le longa senga pardon te oyi na auto tala dernièrement na auto tala dernièrement pardon mo mutu bazo senga na moni kachir mo na otaka komote oyo na moni kachir mo mne na mboka la biso fukami maman na mutu moi na moi ça vidéo senga pardon oh pardon ni na zana finge souté na tiko ba makamnete na lapi na vie nga siko bika na batu batala biso ba mono pena au lâche au sans c'est pas bien pardon kitsa ezala kwa vidéo ya mutakala moi so ba mutu ba publier ka mutakala ici ba bébé silo carrière eza ne mona pardon jo ba vidéo mutakala comment ils sont publier bo mi ke ba marché yebele nani yebisa nani babala na vidéo ya mutakala yebisa na babala moi si o ba auto publier ba mosa mbanda beta ke babala ti la zoli yenga mon pono na Kinshasa na bala ekiti saka makasi bolumbu ya mwana mwasi surtout ya mwana mwasi elokaka mboka izo monte ba soto mutu ezo sila te mikolo ba video mutaka elanda ni trop ya fatia tala koto e bambie koto azonga koto e bambie koto soto mutu ezo sila te 100 jours ezo simba te pona mutaka eleki na internet do batika biloko wana c'est pas bien Fatou Kaembe akele bango kaninga kene bo ero ngana bo kasinga conseil no pese ero yani ketika omoni ngape mukono ko gafe conseil na biso miso babi kene bongo bo conseil pona gafe tumba za pour makambona bo gafe tumba na ko pese conseil ero yo pese no ba conseil te gafe tumba a mon pono bo yo ka bata ba mon pono yo ka conseil to ka mambarit mise mo te koleka mais to moni chanson e bimi ba te belé bazolobela popo ya nzembo na bimbo kila parce que to ki ba voice ya batune bande koloba lobane na kati wana comment y ser gérer akoko pesa réponse abo match titre ngozani match de sili so pe match sili ezambwa kila ati ba voice bato ba maloba bato na kati nde bato bande koloba na ye pourquoi ya za ser ko sala baboyo moni biso bano tozwa taire okene moi ina artiste musicien artiste comédien à s'inspirer kana nature rythme ça moi s'inspirer kana nature bato ba oloba libanda ya nango a chango ça conseil à vie on peut ça bato artiste as observateur ya vie normale abi ke makamone le ke obi ke choka ki ti bolo ba ke mani chibuka za mutaba diabulu mani chibuki kutasa kutu boye e choka ki aza mo ba ke nga kuna bimana ye azaka mbali nga na tango ba mpono te obimane bakabela kwa butu moko okoma o déclarer okoma senga deuxième butu bandoki tala leso na internet to la bandoki moko bakabela butu moko alo kwa grâce mbisi bakabela butu moko ka passer le embryé akoma senga ba deuxième butu ba troisième butu donc moi na batu ya sœur Marie Misamo elle accepte so ba mi balete elle accepte so ka moi ni moko wana rit to protéger ye so ka yembi bongo ezala mbwakela ngana mona ka landi lokolo ya papa na biso lwambo l'homme azaki soko soigner nos voisins qui ba osa elonzem donc ndenge zana a corriger bande te sere internet des églises te ayebi ke bilo ne pele ka internet a corriger pe bato ba lobela ke mabe ça fait très mal obi ke mwana na zwaki choc moko ya makasi muta soutenir ki pe na zala ki te na moment oyo abali tala omoni bato baloba oyo ni bato ya balinga juger bolingo eza jomo yengambe avimba soki ekangi yo akoba mona c'est 30 fois obimate yango moni ke nzamba alobaki je vous aime alobaki ke je t'aime chérie je t'aime so abika chérie je t'aime bobomanga
donc bolingo ememaka mutu esika oyebi te soki Manik Chibuka za mabe botika rythme samo alala tanga kosutuka ebonga yeba mabe opa wayemba bongo botika ye aza mwana muke et puis moi j'ai appris pande ko mwana Londres parce que Manik Chibuka za mwana Londres tonton moko na otanga ko na Londres ayibisenga Koko Pangasudi aza leki aza grand frère ya nani Tiffany Monseigneur Dangwe ayemba pe banzemu ayisinga bi Manik Chibuki ti Marie Misama zaki dans son vivant Adai sa Marie Misam ke ngana obala ka mwana. Abi mani soka Marie Misam oleka aye na Londres Paris. Adai se ka ngana obala suka na obala mwana. C'est que rêve na yeko kisami azana na 4 ban. Siko bosa ile no pasteur azala ka na lingwa la bala 12 femmes. Bosa ile bébé biso. Pasteur pas bala 12 femmes. Frère na biso sika na yeko la liloba pasteur kas. Abala 12 femmes a divorcé la deux. Et puis 12e femme nabala qui tokenda ça la vidéo moi ça lobi j'ai trouvé mon mari moi en 19 ans tala sera ngo pembe abi na zimo bala vie na 12e femme kasi bosko boso ele pe ba vidéo comme Manik Chibuka ata bali 4 scènes et ça les nini mobali azaka ndumba te moi sine azaka ndumba iso mona mobali ata mobali na mobala mon pono ndumba jamais moi sinde batika biloko na c'est pas bien biloko ça les ebele obika makambo ebele na internet osala mais bato ebele ba se focaliser kala makambo ezanga tina rythme misamu félicitations na obimisi bango na posa